Ben babanda komema bakayasi bazokenda nango koteka. Donc soki totali bien ben moko ya kayasi c'est $800 propre. Tala ndenge ngobila yako bebis. Ngobila muta. Mission bayelaki yango wana. Tala lelo. Il faut beau filmer bota la pelouse yango eke wapi. Ezati. Donc bayaki nde koboma mboka. Tala ngobila yako bebis. Ayana biloko oyo baloni ba pasipalo mawa. Bato wana tokolongola bango moko na moko kala mingi te. Ndako boma yango bien eza avec Mbuta. Azwi mbongo na ye aki Afrique du Sud. Abosani biso awa na mboka na biso. Aye bake kuna place azali oyo eza mboka bakoka ozonga ata daye ba okunde a. Ebe mene ozonga to beta ngo fimbu. Oyo wapi toyaki ko visiter na nzela parce que boyebi magazine ekintaka na terrain kotala maso ezoleka na terrain kotala lolenge ni makambeza kosala mape kopesa nzela na bayi population kopesa makanisi na bango ya koloba oyo nini bazomona ezala malamu ezala mabe po yango nde esalaka ete kolo etongama mpona koloba ya base nde yango esalaka bakonzi na biso oyo tovotaka ba ministre soto ba député oyo balandelaka makambo matali mboka bayokaka kolela ya population bayokaka oyo population lelo toza na nzela ya mai ndenge biso tobengaka yango epai wapi toyaki kotala pena nzela biso toyebi nzela lolenge nini ezali eza na bandi moko ya le eza pe na bandi moko ya retour et tolingaki to visiter to sola na bayi population ya koto oyo bapesa biso makanisi na bango par rapport ya nzela parce que kala mingi te arside uti ko salema awa tomonaki ndeko ya mobali ya uti kotika biso toyebi te ezalaki vitesse ezalaki to nini na kati ya nzela yango biso wana pona ko sola na bayi population ko tuna makanisi na bango nde tokitaki lelo awa na kituka na nzela tourisme avenir kwa benga ngo tourisme mais mingi tolobaka nzela ya mai parce que mai eza pembeni na yango nde tokiti pona kosola bayi population mais totiki bino boyoka population ndenge lobi par rapport ya nzela oyo par rapport ya bandi ya le na bandi ya retour lolenge nini penza ezalaka awa setu lolenge nini mituka elekelaka awa poto monaka ba accident tozomona pe bambouteillage awa nde tokiti tosola na population boyoka bayi population ndenge bapesi ya bango makanisi par rapport ya nzela ya mai. Mbote mama. Pena toza na quartier Kinchuka Mimosa. Nga kombo na nga Jules César. Naza habitant à quartier oyo. Merci papa Jules. Question César par rapport ya nzela. Nzela oyo ba avantage na mezani ba désavantage na mezani car ndenge za bandi moko. En tout cas pona kolobake avantage ya nzela na biso oyo eza nzela moko ya raccourci. Eza nzela moko ya raccourci vraiment sozwi transport okokoma pena bisika ozali kokende. Mais des avantages nango ezali ke nzela ezali muke. Dimension nango pena ne basala kango eza muke. Vraiment embouteillage eza pena makasi. Embouteillage vraiment eza makasi. Ce qui est senga pena que non l'état na biso abandela pena ko sala ngo pena pona ko agrandir ngo et ko sala pena esengo pena mingi. Même éclairage public il faut ezala parce que tant to koma na butu nzela ezaka mulili. Ya nzela mobo ekoma ka mulili alors éclairage pena ezaka te. Oui, na kati ya mulili wana mais tant déjà bato basoko kita déjà boy. Bazo kita bale kaka nzela mai parce que ça nzela mai. Au moins dernièrement awa otikutu papa moko otiko zinda na mai awa. Au moins que contenu ya nzela ndenge ezalaki pena muke ya mwana babiloko wana pena ba accident ezo salema pe. Ezo salema pena mingi mais ceux qui ba ko agrandir ngo et kozala pena sengo mingi maman. Merci papa. Bonjour. Comment on a Roger Odieki là? Oui, papa Roger, Ah, toza na commune ya nini ya Ngaliema. Précisément na balabala tourisme. Merci beaucoup papa. Tolito ba avantage ya nzela o ezanini, ba désavantage na mo ezali. Oui, eko za la peine mo avantage. Premièrement avantage nango ezali que ezali mo raccourci nzela moko donc soko lingo atteindre Kitambo au centre ville, okokende rapidement.
Oui, désavantage nango. Oui, il fallait que ça nzela moko mwa munene. Mais zali mukie. Mukie na sens nini. Ndenge basalela yango. Ozomona. Il fallait que batang mwa couche moko munene ba babenga soko biso to benga kango soki nini macadam so babenga ngo nini. Il fallait qu'il batang mwa couche moko mwa mingi mais batie couche moko mwa muke. Et puis ça pendant moi ba place musu ko toboka. Vous comprenez ça nzela moko penda peut-être fallait que baba na ko utiliser ba mituka mwa mike. Le coup de commune a poids lourd ya makasi donc nzela penza eza ko umela te. Vous comprenez. Et quoi ko senga lisusu et comme ba ko bambango neti pantalon bazo bamba. Vous comprenez. Et ça penza bien te. Et loko penza donc ya ko senga penza donc awa si ko senga na gouvernement. Il faut ba luka mwa muke ba grandir yango. Kuna na kati to totali mwa muke eza na place moko accident ça ne maka trop. Vous mona. Accident on ezalaka naloba prince ou macadam nde tobenga biso na bakinois eza pembeni ya mai ozo ya mai il fallait pas grandir yango na sens ya kota mai te ba benda yango ezaneti na kati na ngambo neti ya Kanchach ozo koma to ba grandir yango e kozala mwa malamu kendenge za place on a pozo causer accident kutu ba journée mwa accident et diminuer mwa muke mais liboso ezala ki penda catastrophe na butu ezali pe na insécurité mwa makasi tozomona banini ba nini ya courant o nini ba poto ba tia on a mais courant izala kana yango te minde pela kana yango te mulili na butu e koko zala moko mona minde ko pela moko 14h 15h ke hier que ça minde ya moyo bien ya butu donc c'est très compliqué ba makambo yango ouais merci mboti mama ngai papa John toza na nzela mai na Mimosa, arrêt Kwado. Bon, avantage d'Angelo et Zaboul. Pas de la main qui met les cas. D'abord, tout ça, on a couranté. Il y a pas de bachawana. Avantage d'abord. Avantage, c'est qu'il faut aller bien. Bola Mounango. Courant, il y a pas de poteau. Et Zakati. Tant que quoi. Avantage, on pose bien, courir Zati. On comprend. Des avantages. Courir Zati. Ma poto wana o bacha ba minda o le kaka pela. Fallait pela ka passe que tant mutale kana mutu kana ya mona lumière. Courir Zati a chrétien za la kati. Mais personne n'a mbongo pas l'état. Parce que l'état ça comme ça pas na mbongo wana. D'abord courant. Hein ba poto bacha o tina ba mbudi kuna courir ate. Accident za ka awate. Même na mbudi. Et ça m'a peu ba moto ba voiture. Ba poto ba chino bacha wana. Et puis la kati si lelo. C'est comme ça na ngoni. Foot d'abord il y a courant, lumière exatée. Tant lumière exatée dans nzela maibo. Akide sama, mutabe akota pe na kati ya mulili pe na sali mabene atrapata apata mulili wana. Tant lumière exali, courant nani akide sama te. Et puis que dans nzela o fa mituka mikende le kaka. Wa minene wana. E ko rouler mutako na kati ya libulu kuna. Deuxième langue lika mundia courant to peut-être courant ba poto ça la raselo ko mongo te prince to bi que prince pas ezala bien lumière fait dans la carte prince ba poto fait pelaka tant courant ezate accident ko salama muta ba tout aye mama ba tout pe na carte mutuka mais tant courant ezali na carte ba prince le ba cha wana et aux avantages le kanango bo le que ça 5 chantiers entre parenthèses mais le kamonde ko peut-être le kamonde ka ba mwinda ka courant ne pelande pour la lumière prince de pendant la minda. Tant que mine de la c'est salama. Le salama. Voilà mon nene. Bon. Voilà mon nene. Voilà mon nene pour ngai bien à couper ça. Ba rolia ngamba mai. Rolia ngamba mai. Rolia ngamba mai. Ngamba mai ba wolong parce que ça nzela ba sala nzela mais côté oya l'état kuna wana la bi pousser na wote pour na ngai de na ngamba ngamba mai pour bima trop côté maman comment on a les vient sanga tous en avenir tourisme nzela o ba benga ba tonso ba benga nzela mai OK tolitoye ba avantage nzelo eza nini des avantages na opéani avantage eza nzela moko eza raccourci eza bien pour na bima kitambo to pour matanzela ba DG c'est moi embouteillage mingi oh mai de kabiso pona embouteillage eza ma mingi te des avantages eza boy bande kona biso ba technicien OVD soko tali
kirage basala yango rare soki bakaniveau etondi mai na prince komona 1 mois 2 mois etoboki soki otali nzela komona yango esali mabulu tellement eza pe na minda te soki bachauffeur mosusu ba excès de vitesse na butu bayaka ya mosusu akodinda pe na libulu neti ndeko akotaki na mai wana eza libulu moko eza place wana tellement ba virage eleki mingi na nzela yango excès de vitesse yango ozomona bakambo mingi ezosala baaccident na kati ya nzela oyo tosengi na mokonzi ya mboka mwana mboka ayebi kini malamu tosengi abeta koma sete na point wana babongisa biso nzela oyo bato ya snel batiela biso minda régulièrement soki tokomi 18h minde epela et puis koagrandir yango ekocrée so bambouteillage mingi ezalaka ndenge eza boye mais batia ata bapano oyo ezolakisa chauffeur na mosika yebike no place wana eza virage place wana eza boye ezala nyonso dede mpo na nga batiango badodani place bavirage ezali soki chauffeur aye neti na bavirage afrene mwa moke vitesse mpo na baaccident na ezala mwa makasi te et puis kirage mpe basalaka yango assainissement basalaka yango ezala régulièrement na mwa moko bakosala yango ata 2 fois mpo ntango etondaka neti soki oke opusani kote ndeko na asala accident wana okomona mama beeroso esalamaka mai nyonso akan eyaka epanzanaka kaka na nzela ekosala ata 1 heure ou 2 heures d'etat babrika oyo bamabanga bamabele epanzanaka na nzela yango wana kushe ya robe mpe kushe na biso ya goudron batia biso eza mama moke makasi ezotenir ma charge ya babene ya bapoids lourd te elekaka na nzela oyo ngambo mobimba eza milie moko eza bacarrière eza mingi kayasi zelo mabanga tu bazwaka yango koto oyo so babongisa biso nzela oyo ezala ma malamu tosenga mama mokonzi ya mboka alandela bato ya ovd basalela biso ma nzela oyo babiloko oyo nasengi wana soki batie bapanon batie courant éclairage public oyo epelaka régulièrement batia ya biso badodani ekozala ma malamu merci maman mbote mama monsieur Jean de Dieu Sakala oui nzela mai oui bon, on a dit que prédécesseur je crois qu'ils ont tout dit. Avantage nango ils ont raccourci. Ils ont facilité de atteindre le centre-ville. Mais des avantages nango, les bandits nango balobi, nzela ezali basali yango eza goto eza moke. So talibi au moins 1 cm za wana. Po eza nzela moko eza le kabakamion venir ba poids lourd eza babanga wa donc il faut basala quand même nzela moko eza là. Ils ont quand même l'épaisseur bien. Et en plus, c'est allé éclairé. C'est des éclairés. Et le 2, pour agrandir, c'est mieux bâti qu'en haut. Parce que beaucoup de chauffeurs sont respectés. Les chauffeurs roulent à vive allure. Et ça, ils sont roulés. Ce que c'est grandir. Mais c'est mieux bâti qu'en haut. Pour ça, en tout cas, chaque jour. Dans le bâtiment, on va éclairer en haut. Voilà, peut-être bien. Je crois que nous avons lobby dans lundi, lobby surtout. Déjà, nous avons Merci beaucoup. ndenge ba population ba pesi makanisi na bango par rapport ya nzela ya mai o ndenge biso tobenga kama kombo nango vraiment ezalaka avenue de tourisme nde yango kombo na yango mais botu kolanda lolending population a pesi ya makanisi par rapport ya nzela wana donc asengi na chef de l'état batalela bango likambo ya baminda pe ba meka mpe ko bongisa nzela wana po ekoma moi monene. Merci beaucoup na bebozo na awa tokomi na Gombe epai wapi toye kotala toyebi biso nyonso ete ezalaki moi passe depuis 18 ans pona kokota nzela oyo ya GLM. Donc ndilo tozali awa so bomona na sima mokongo nanga toza déjà na Gombe ezalaki moi passe pona kokota na nzela oyo parce que tata mokonzi ya ekolo banda 18 ans azalaki kovanda awa président Joseph Kabila Kabange oyo si aleka donc ezalaki moi passe pona kokomona mituka kokota boy mais lelo
na grâce ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzela oyo efongwami donc bozomona mituka ndenge ezokota ezakobima donc ekezala lisusu ndenge ezalaki te mais nzela euti ekofongwama boyoka bayi population nde bapesa makanisi na bango par rapport ya nzela oyo ekangamaka banda 18 ans tant tozalaki na président Joseph Kabila Kabange boyoka ndenge base akopesa makanisi na ye par rapport ya nzela oyo yoka base mbote ma sœur comment nga Mangola Tripin Foloron Show. OK papa Olivier. Nzela oyo ekangamaki banda 18 ans non ouais kana bino okolo bani par rapport à ça et salinga ma dans malamu koleka parce que ezalaki bloqué mais nga pe na ye ko visiter na ye na ba konzilanga totali ti tozongi nga mosu na ye kotala je vis que non mboka ekende bien ekende kamwa bien non ba bien été mais kamwa bien parce qu'il y a d'autres Congolais où baza pe na ba souffrance lelo Congo makambo ebele tambola te mais namoni fachi osala pe makambo bien donc esalinga pena très bien na sepeli makasi. OK, merci beaucoup. OK, ça me fait du bien. Merci. OK, que Mbote papa. Mbote maman. Kombono nani? Comment ngai Pati Umba? Maître Pati, papa Pati atoza. Ato ana Gombe. Précisément na avenue boulevard Tchatchi. Kotonde babenga Gelem. Kotonde babenga Gelem yango. OK. Banda 18 ans papa ezaki akokanga maloto moni mitukezo kotezo bato bazokota bazobima. Okolo bani par rapport à ça. Bon, OK. Na kopesa kaka bayimboka. Balabalo ezaki déjà fermé banda le 17 mai. Depuis le 17 mai, ezaki déjà bloqué à fidèle temps ekotaki. Basoda o babimaki koto yo, ba ela nzela ya se. Ba ti juste na immeuble ya Gelem. Bato bazali na immeuble ya Gelem, bakimaki bakataki ngambo ya mai, bakendaki sefa, yango tikalaki basoda bakotaki wana. Le fait que basoda bakotaki wana, balabala ezaki déjà suspect pour à l'époque bazalaki Kadogo sur monio un Congolais, un Zaïrois, donc il y a aussi problème. Après là, après 3 ans ya musée Kabila, après en 2001, dans pouvoir il y a excellent sénateur, le grand sénateur Joseph Kabila Kabange, a Zaki habité pendant 2001, mais date na Robosana, a Zalaki déjà balaba le commun déjà, en tout cas, moi le Kezaki parce que année de vendre na famille na na moi sina banana. Donc Zaki déjà place immobilier, c'est place à président de la République, ce n'est pas n'importe qui a recolléka awa sans autorisation du chef de l'État. Donc voilà. Bon, lelo oyo ndenge fongami boye ezali bien pour la grâce à président na biso Fati Béton. Na pesi mbote place azali, je le salue place azali. Ngai mwana na yo peuple na yo ngai yo na ko souffrir na kata mboka oyo. En tout cas président Fati Béton, merci beaucoup pour l'anzele fongami. Bambouteillage monsieur ezalaki vers Sosimat, vers Batete là, vers avenue de la Justice. Sikoyo to moni comme dégagé. En tout cas, population vraiment dans Essengomingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai. Bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba ya Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact, Merci Seigneur. Merci. Talabo keseni ezali entre feti okendaka ya voisin na yo to voisine na yo. Soki ke bokeseni ezali ya solo feti ya yo kosala moko na te.
Yayo, yakanangwa. 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 Merci. Merci. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa na bino wana tutu kolakisa bino sa tubotu koyoka bayi population ndenge balobi pena pona likambo ya GLM oye kangamaka depuis 18 ans banda ekangama parce que tata mokonje ekolo abandaka kovanda wana boyoki pe bato mususu nde bapesi ya bango makanisi ndenge bakumisi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona idée kitoko soit likambo kitoko esalemi awa ndenge boza komona ngai awa wana ye lisusu na Wuleri na rond-point Wuleri. Rond-point Wuleri oyo toyebi biso nyonso ezalaka na mwa moma moko balongolaka salite awa wa balongolaka mabanga nyonso ezalaka awa esalamaka ete babongisa yango ekoma vraiment kitoko balona ba fleur babongisa mais à grande surprise tozomona ete rond-point yango eza lisusu ndenge babandaki koloba te ba peluso bazo balonaki awa ba peluso yango eza ata na stina te toloba bato batambolaka likolo nango me ya kokamwa na kati ya rond-point oyo tokanisaki fallait ezala rond-point ya kitoko lokola ba rond-point misusu tomonaka ya minene lokola tomonaka na échangeur tomonaka lolenge nini baclôtura rond-point lokola tomonaka na rond-point kipoise lolenge nini baclôtura ba rond-point wana me ya kokamwa awa toyei kokuta na kati ya rond-point bato bakoteka bokomona ba taxi bis eza wana bokomona ba moto des autres vraiment na kati ya rond-point ya Wuleri oyo nde na tina wana tolobi totuna bayi population bazalaka awawa ndenge nini tomeka mpe kosolola na bango lolenge nini rond-point ekomi boye eloko ezalaki eza eloko soki mutu akoleka lobete eza kitoko tomoni baloni ba pelouse mais pelouse on tokomona comme si bakipaka pe na bango yango te eza vraiment bano soki kaka mbule beti mai etondaka alolenga kokamwa mingi ya koloba eza te biso apesa ye makanisi aloba oye akokanisa soki oye akomona po ete bakondi na biso boyokaka population boyokaka pe ndenge bazali koloba boyoka baze ndenge koloba mpona rond-point ya Wuleri papa mbote comme on a Fidèle Famba. Oui, papa Fidèle, ah, Toza na rond-point Wuleri. Oui. Et papa, tout le monde a un rond-point Wuleri, ah, baboa kaka bakaya, si c'est moko awa wa, tout le monde a un rond-point Wuleri, bato bateka kanakati, et ça vraiment des autres papa ba rond-point Wuleri, le bali. Bon, pour na rond-point Wuleri, tout d'abord, tozo mona salité eleki. Bayaka seri moko ko ba olona pelouse ba bongisa rond-point Wuleri, mais basala ngote baelaka nde kope na bango ya kozwa kayasi oyo ezalaka banda komema donc ben banda komema bakayasi bazokenda yango koteka donc soki totali bien ben moko ya kayasi c'est $800 mission baelaki yango wana tala lelo il faut bofilme botala pelouse yango eke wapi eza te donc bayaki nde koboma mboka bato wana
tokolongola bango moko na moko kala mingi te kaya sende bayelaka kozwa awa eza kolona pelouse te soki botali pelouse ezapi eza lisusu te siko tokoloba nini yo moko tala mai awa okoleka te kabambara okoleka te soki mbole beti okoleka te meme kalembelembe okoleka te chef de l'état gouvernement ça va tokobanda na bourgmestre musala na eza bourgmestre musala na yenini donc azobongisa commune na été il fallait ye bourgmestre akotisa mikanda na gouvernement bapesa ye fond pour abongisa commune na ye mais bazosala ngo te commune chaque samedi mbongo ekotaka mbongo ya ba mariage boye mais tozomona kaka ezobongama te mbole ebeti bama etondi donc mawa plein. Ok. Mbote papa. Mbote maman. Comment on a eu monsieur Tumba? Toza na Willery. Te ezala ka rond-point kala. Tango ezala ki propre. Tala ndenga ngubila yako bebis. Ngubila muta. Ngubila. Tala ndenga yako bebis. Ezala ki rond-point kala, rond-point Willery. Tango to uta kimboko to kuta eloko moko ya bien ya rond-point. Bazwa yango soka kenda wapi. Oh rond-point Willery. Tala ngubila yako bebis. Ayana biloko oyo baloni ba pasipalo mawa. Et comme boy. Non. Non, ezala bongo te. Et après eza rond-point te. Rond-point eza esika moko ya avenue Eyeboye tout ani lokola ba rond-point Forcecom oyo eza rond-point te. Ba benga Willery lisusu. Non, faut kolongola komona. Kopesa ngata kombo ya kama wenzi weza awa. Tala esika ngobela seli ya bien. Omoneo. Awa BBC olie abongisa awa kitoko makati akai kobongisa na kama wenzi ya mukeza awa abongisi kitoko coup de chapeau makuva coup de chapeau kama wenzi oyo eza kitoko makasi mais awa BBC yaka obongisa na osen gouvernement na osen gouverneur ya province makama gouvernement za minene za ba trompe Willery te oyo foto senga ngo gouverneur ayambla nubango obongisa tala libulu papa bokende na kamera na balabala moko eza boye na nyango awa esika bafutaka mbongo ya babar et pas gouverneur bafutaka mbongo ya babar et pas gouverneur po puisque ba policier ngobila ba protéger batwana libulu ekomi 3 mètres na mai boye bazolinga bato bakufa bo fatia kosala fatia zaka na bango te gouverneur aya bongisa na lumbango sinon pas tokende koyebisa tokopesa ngo na échelon ke non tala couvre asala bien te bakolongola ye po faci beton mwana membre azana posa na bato baza donc bazo lala te likolo bakino na bakinoise soki zo lala te okokende na yo après okei baponi oyo ya bien bazongisi place wana ouais koloba boy pona kobanda ba gouverneur ropo Willery oyo moto abanda koboma yango bien eza avec imbuta po azaki okipe mbongo te azwi mbongo na ye aki Afrique Sud abosani biso awa na mboka na biso ayebake kuna place azali oyo eza mboka bakoka ozonga ata daye baokunde awa ebemene ozonga tobeta yango fimbu ve tokomi na ve jatiningo bila ve mpe azo néglige na ye bokota awa kabota libulu wana 3 mètres awa ayaka mpe awa abaye bapele na ye ambiasi na ye abimiaki azomona nata oyo eza na mwa moke boye mbongo ekobima moke babongisi esili azolinga ekoma grave bato bakufa après akende kokosa chef de l'état babisa bambongo ebele mpo babongisa epai na nga na koloba boye mpo na ve jatiningo bila aza na 0 kini bopeto mpenda eza eloko te
atambola nano na bacommune nyonso avérifie kini bopeto na ye azoloba bopeto na eza na pale na ye chez biso petit peuple ta en tout cas mpo na nga na suki wana ye mpe na ifa alongwa na ye kaka Europe au gouvernement eloko nasenga ya gouvernement babwaka nano miso awa mpo na ntango ya kala Willery ezosala quand même fierté ya mboka oyo Kinshasa donc babongisa yango vraiment mpo tozala mpe bien tala awa ekombi loko ya wenze Europe ezala wenze te même biso mpe na parking na biso bamotard oyo il faut balukela biso place Europe oyo totika yango mpe nde ezwa mopepe nango ya kiromp point en tout cas babongisa yango nde toza na susi mboka ekende liboso moto aye mpe bakosanga eloko placement touristique quand même Europe mpona bamindele tomonaka Europe eza placement touristique bato baye bazosala baotala ekotisa mpe mbongo na mboka pourkui batia yango eloko ya zamba boye atona yumbi te vengo bila abima na yeka alongwa na yeka atona yumbi te merci mama mbote mama komonanga Rachidi awa toza na komina Lingwala na Willery ompa Willery biso eza biso ya monta mais tosepelaka te salite oyo ezalaka awa na emplacement ezalaka awa ezalaka bien te eloko ezobenda bamambo ebele ya mabe na komina Lingwala eza bourgmestre soki mpe totali bien basoda baza na bango na fosi te nde bayaka awa kokanga kobengana basala bango na fosi te bape na raison bourgmestre Lingwala eza bourgmestre moko boye fo eza mpe kaka bourgmestre ya Lingwala bino bozwi bourgmestre Lingwala bokezwa ye na ntiangu mpe aza ya mwasi na nzela oyo ta ndeti nzela niangwe bakara ezodindama ezokota ntina kati ya motere mais tozosepela te na bourgmestre oyo ya Lingwala nga aza mwana Lingwala nga avandi awa na se mais nazosepela te na mambo esalama awa bavei na biso salite bozwi bourgmestre ya biso ya Lingwala fo botia mpe ya Lingwala kasi bozwi bourgmestre ya Lingwala boketia ya ntiangu bozwi bootya awa akodirige biso ndenge nini chaque bourgmestre na quartier na ye abongisaka quartier na ye mais oyo ya biso awa etali nanu quartier te mais etali rond-point Willery tolobi ya likambo oyo eza bit sur rond-point Willery rond-point Willery awa baorganisation ebele esalama awa bapiblicité bamakambo ebele baconcert donc mpo ezala esika moko très propre mpo eyebani makasi asengi na gouvernement baya pena basa organisation ma bien fulu awa ezalaki ebele toboyi te fulu balongolaki mais organisation pena ebien eza te namonaka bachan na biso batelema awa drapeau na bango yango wana IDPS malgré tout ebele aloba mingi eza mbote mama na ngai kombo na nga Cordon Stéphane Kite te rond-point lokola tozoluka tokoma na Congo nouveau tozoluka makambo nyonso ezala selon initiative ya chef de l'État parce que ye azoluka changement bon tokotravailler na biloko ya salite oyo tokuti te il faut que changement ekota bato ya assainissement basenir rond-point ezwa forme bien parce que eza rond-point eza na kati na ville parce que Willery eza proche na ville na biso tosenga pena ekoma propre batrace yango normal lokola tomonaka pena bilili ya Kinshasa label oyo babanda koyebisa biso bon tozosenga na gouvernement ya sika oyo ezoya ezwa pena makambo nyonso en charge parce que ebele bazoloba bazokokisa te balukela biso moyen ya koarranger parking biso mpe ndenge toza boye tokolanda discipline ya baoyo baza likolo ntango bazomema biso na biloko ya propre lokola bango moko babanda koloba makambo akokisa te yango wana congolais akomaki azobakisa salite likolo ya salite soki batracele biso parking bato bazoya bazokota bazobima ekopesa mboka na biso forme merci mama tana yawe tokumisa yawe biso banso po ete bolingo na ye ejangi nzelo kasi na biso Smart Music.
Twena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe Twena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe Twena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe Oh tunaimbila mutanguzazo mayangi mana kala etu mutuna lwakakwena